Hello la famille, mbote la famille. Awa toye kota lupang o en étage to bimano libanda. O awa toza na avenue. Donc avenue oyo lupang na biso ezali eza avenue semi principale o tozo mona ba maison commerciale. Toyebi ke ba maison commerciale ezala mingi na ba principale. Et ndaku o toyaki kotala yango na portail awa ya rouge. Oyo eza continuité ya avenue avec ba clôture ebele, ba maison commerciale ebele. Donc awa to lobby toza na semi principal. Et awa déjà tozo comprendre que le pan eza place moko ya bien tokota. Voilà, donc awa tozo ngi sous na kati ya lupango to expliquer, to décortiquer lupango na biso ndenge ezali. Voilà, donc lupango eza ya R+1, eza na deux appartements moko na C, moko likolo. Et bah appartement il y a trois chambres donc 3 chambres dans ces 3 chambres l'écolo. Et pour vous assurer que la maison a été bien construite, donc parking yango parking est pour au moins 4 ou 3 véhicules. Donc on a des appartements et pour un parking de 3 ou 4 véhicules. Donc ils a déjà à tout moment il y a bien pour na bat oyo ba kozwa ba appartement awa pona ko futela pona kovanda. Donc voilà to bandota la véranda ese to remata mukie to mona appartement ese, mais n'a signaler que to ekota là mais propriétaire a signalé qui ba locataire n'a été donc monsieur sous bazate, mais to sala effort total quand même lokola oyo ya rez-de-chaussée awa azate. Donc tozotala kaka na ndenge ya système kopesa idée kopesa image, mais to remata likolo pour na rotala ndenge ezali parce que tous les deux appartements eza ndenge moko ya ba 3 chambres donc o eza appartement ya rez-de-chaussée to matana likolo pe na nous to découvrir pe likolo parce que likolo toza na mo accès malgré que ba chambre msusu ba bongisaki yango na noté pour totala. Mais quand même, tu reçois moins accès, il y a beaucoup de salon, et puis kokota parce que appartement est l'écolo, ils a presque vide, mais la chambre, les cara, ils a occupé. Donc, il y a un toi na véranda ils a bien bloqué. Pour mon amour, na ata pumbui, à koyate, moi na ta saline donc, aza bien, donc, ils a véranda moko bien sécurisé. Donc, on a tout le côté na kati salon. Total la paix salon la biso ndenge ezali eza salon mo eza très vaste, donc balobi la biso appartement C et les appartement au total il y a likolo oyo, donc eza vraiment très propre, très classe, très monene ndeka tozomona o eza l'espace à rocha salon, il y a ba kiti salle à manger et voilà oyo so balinga rocha na salon wana to luka to kota total la paix na kati ya cuisine, total la cuisine ndenge ezali. Bah signaler biso que torota la chambre moko parce que la chambre mususu eza bloqué pour biloko eza na kati et permettre ete que tokota totala. Donc à toi na cuisine yango déjà ici là est bella, peut-être vraiment modification mikie selon goût ya mutu et ba chambre mususu eza fermée tota la chambre oyo eza ya refungwama. Voilà tozongi siko na se parce que tu expliquer qui que moyen total ba chambre nyonso sur likolo ezate, mais déjà tu sais faire comprendre que le pan où ils ont des appartements moko likolo appartement moko na c'est à 3 chambres et ndenge batongela yango, donc aux a droit ou espace ya robaluka lupango mobimba yango atu baluka, donc espace eza ya robaluka lupango mobimba mai ezali courant eza très kitoko mai ebi mebele to baluka to lakisa bino mai ndenge ezobima en désordre. Donc moi ils ont maman et pelé makasi et on a signalé que le pan est dans la courant et dans la maille, hein? Donc voilà tout banana pour la maille pour ertoyer tout petit courante, mais le pan est dans la courant et dans la maille yango ezobima très bien. Donc le pan oyo batia on a pris à $80,000 à discuter na bandeli. Le pan oyo batia on a pris à $80,000 à discuter.
Donc pour naba onions baroza intéressé, numéro na biso affiché na C ya écran, au bengi biso to ba comment visiter et comment négocier. Donc wana lupango na biso oyo eza na commune ya Nsele na Plaza Quartier Canada. Donc toi na commune ya Nsele na secteur ya Plaza na Quartier Canada. Wana tozo bima na lobi bien lupango na biso eza 10 mètres x 22, donc 220 mètres carrés. Nanda kwa R+1 où ils ont 2 appartements et 3 chambres likolo, 3 chambres lancées et parking pour 3 ou 4 véhicules. Wana tozo bima to bimi déjà oyoza to bina makadam ya Plaza. Wana tozo accélérer to bima déjà to betara solo. Dans le pan oyo na bandeli prix $80,000 à discuter na commune ya Nsele, secteur ya Plaza Quartier Canada. Donc pour naba onions baroza intéressé, ndeto sala toujours benga biso to ba comment évoluer. Donc quant à nous biso to suki awa parce que espace nyonso etikali ezara tozali kola moto ezobimisa biso ti na boulevard Lumumba. Na lobi bien le pangu bache $80,000 à discuter. Eza 10 mètres x 22, soit 220 mètres carrés. Na des appartements, il y a 3 chambres, 3 chambres. Na rez-de-chaussée 3 chambres, na premier niveau, ils appellent 3 chambres. Donc merci pour la compréhension. Na lobby, toi na commune ya Nsele, na secteur ya Plaza, na quartier Canada. Merci beaucoup, bonne chance et bye bye. T'achètes, je veux la fusille. The best and boy va fusiller. Tu pourras pas te rhabiller. Vas-y, mamacita.